Mbote mbote na bino bandeko batali Henriette Kilumbu Shembo TV na pesi mbote na babone na nga nyonso o ba sapotaka ngo bazo supporter biso na musala na biso ya YouTube. Nzambe apambola bino. Merci na ba conseil ata mwa faute ezali nde opesa so ba conseil na sepela na bino makasi. Ope première fois na la chaîne nanga akota na komi abonné te akota mi abonné et pas Henriette Kilumbu Shembo TV. Naza masolo mingi tako ba mukie tozo sakaka moi analyse na likambo ya libala matusa moi mokile lobeli yango matata matusa moi c'est kon 5e mariage ya azobala ngoyo azobala basi nyonso abalaka 4e femme nyonso bakufa batu balo considérer lokola mutakisi lokola nganga po 4e femme na ye wana tang bazwelaka yembanda mususu abimisaka basangwa matu Samuel ya mabe ki matu Samuel azana kisi akendaka cimetière bwena boyi lelo yo matu Samuel 4e femme oti kokufa bino moko bolandaka tak bazokende ko mwasi ya 4e femme na makapinde nga kotaka na hôpital ndenge soki matu Samuel aka kozwali puta ava kufa po moko bo abimaka bwena boyi ceci c'est la famille elobaka mingi na bandi bozana ba news wana ba information na nyonso matu Samuel abali lisusu siko 5e femme batu balobele yango mingi bazopesa femme wana soko na ba réseaux sociaux surtout na ba Facebook ozaka ole ba pese courage ba pese conseil ke nzambe akobatela bino mais bele bazopesa mwasi na mes condoléances bazopesa matu Samuel mes condoléances po oko mwasi bazose ba pese courage po kala mingi te yo po okota mabele ko batu mususu mama papa comment la mobile sera koufeli mwasi moko soka ke kobala ezaka matata te me ezaka waka famille ya mwasi babanga kamuke akufela mwasi me babala naka comment la mobile akufeli basimi ba mwasi ya mibale ebandaka matata mwasi ya misatu minei mwasi ya minei ti akoma kobala 5e femme elobami mingi ata mwasi mwasi penza eloba mwasi jeunesse moko abaki ngai soki ke ndenge matu Samuel akufeli akufeli basi 4 ke aya kolinganga tazana ba milliards na kolingeti po eza déjà signe mabe ti kokoma kaka ti la 4e femme na 5e femme yo ke lobimo ke kota libala ba ya mwasi ba ya mobali mwasi na tango susu ndaka kosukisa matu Samuel mwasi na tango susu a moto koleka matu Samuel moi sata mususu awutie pa nzambe toyebite bible lobike moi sina mobasi wasali divorce moko tero ki kobala liboso soki moko na kufite mais si kona kaya matu Samuel bakufaka balaka bakufi ya bali na tuni na bino ba abonné na biso azana droit ya kobala to azana droit kobala ti moi si oyo koya 5e wana 4 bakendaki est-ce que okola na chambre wana malamu okosala bolingo no malamu na matu Samuel soko za na eloko te okozala ka kobanga na banzi to okobana kofana ndako wana yo moko kala kati ya ndako wana eska baso bakufaki obana okotikala ka yo moko na ndako te mais oyo apiki oyo aye 5e femme na moni wana za elombe aza pamba te baya mwasi baya mobali mwasi wana za pamba te soki awuti teke nzambe nda atindi ye po asukisa baliwa basi ya matu Samuel seke mwasi wana aza pe elema aza moto po mwasi normal boye akobanga kokota na place wana mwasi normal je vous dis baya mwasi bomi tia place na bino baya mobali bomi tia place na bino okufisaka mibali okomiti na 5e okufisi mwasi okomiti na 5e ebele na ba témoignage mo akobake na balaka na banako balaka po tansu na zaka na kindoki baba ndako singa kana lekisaka mibali ya ka ba témoignage moko ya ndengo na so comme la 5e femme mais une femme normale 4 bakei hier on ta place on a 5e ba moi ya moi si même ndaku même chambre soki bat nyoso abimi otikali yo moko na basi to kopema isika wana
Pourquoi ça mobile obi que pardon nganda côté il faut que kanda ko mususu okozala toujours akobanga oh moi si wana ye ba moi si ba pesa nga raison za pamba te bien sûr ce que tu peux na bonzambe nzambe pa tinda ka musupu ya ko sukisa azali ya bonzambe pe ezali nzambe pa continuer que place wana matu eza yoyo ake wana ba kokota ba prière ba sambeli bango makambo komo kende malamu bonzambe ezali na bokote ya mususu ezali tozo critiquer ebele bazo banga bazo critiquer pamba te poma yeninga la pamba te moi so amine azala ki zoba te abana koloba makambo mususu abanda ko bimisaka wana ya matu tozo na preuve te tozo la ka te mais a cause aka liboma boyete po aza papa bana ne bien sûr ya ki problème moko yaka tala eumela kate bazonga suna matu mosona leki siko yo 5e babi pari moi sango soka zaka na Canada ou taka Canada palakata pou oya ko balana na matu sa moi pe mama na monya za mukola moi kaza mama déjà ça bala abota to aza divorcé parce que chez nous awa na ba poto aba divorce za modèle ya eza bilinga ya ba divorce mi mais abima kaka kuna soki na Canada soka sola uti Canada ba ya mwasi na ebite soka ba de bazoloba ndeto mesa koloba bilobela lobela aya kokota 5e esika ba misusu ba de kaka ba ya mwasi mosana za pamba te azana quelque chose ana pouvoir moko azana puissance moko to uti pa nzambe na bazi mwaso bokoyoka yenda kwa kusa mission ya matu Samuel to kosenga kaka na nzambe abatela matu Samuel na mwaso wana soki bakobota pona moni age nso so kobota tendera moni e mataza déjà na bana na ete soki bosala na komi na monopause te to azala monopause bakobota mais boye baka wana mwasi wana 6e akozala te yenda ekosukisa ekokanga makambo aza pamba te parce que une femme normale akobangi sika wana ba ya mwasi na zami ntako babokoto kotobomi abonné na Arrête Kilumbu Shembo TV masoleza kitoko masoleza wa totikela nzamba sala musala na ye totikela mwasi na kota na terrain matu Samuel tamsu yenda ko limiter yenda ko sukisa makambo parce que aza pamba te aza na eloko la to bengi bonzambe to aza kote mususu po akobima Canada te akobima esika ayaka bilinga pou kengale kokota 5e 4 bakendanga na kokota 5e wana eza point d'interrogation bokota bomi abonné soko na mona ngai te kota soko kota na YouTube koma Henriette Kilumbu Shembo TV ezu plus okomona na kobima masolo kolamba masolo ya ba histoire vraie masolo nyosto kota to 500 sangisa surtout za 500 o to kolokota to lokoti to tiena chaîne essentielle ke batu la publicité kota bokota soki bomoi ba faute ezali bo corriger biso bo support biso ba conseil ezanga te ezo abino bolobeli Henriette Kilumbu Shembo see you bye disoleze kaka matu Samuel na sel kaka analyse na muke la kisike analyse nangeza kaka ke mwasi wana ya 5e aye aza pamba te yenda ekosukisa masolo pa matu Samuel tamsu yenda ekosukisa Samuel soki matu Samuel ya sonde balobaka ke mwasi nenda baki aza mutu ba mystique na banzi mwasi na pa aza pamba te yenda kwa kosukisa masolo matu Samuel. Okay, see you bye, je vous love.